mbote na liboto na Nzambe, mbote na biso manso, mbote na batata, mbote na bamama, pe mbote na bilenge, pe lokumu lisusu ya monene, pe ya monene makasi kobana kozonga na Nzambe na biso asali kona se Nzambe ya mpungu tolendo pe na mfumu Yesu Kristo. Bandeko ezanga kwa ndeko na biso na yelelo na mokula lelo pona koya komema oyo tata Nzambe ya mpungu tolendo mfumu Yesu na oyo atalisi poto yoka tobika. Mais avant tout, comme ils allaient toujours recommandation, il y a un colo à kosenga avant tout enseignement, il faut tout dire à tout moment na maboko na ye. Il y a un autre copon de la boye. Nzambe oyo vandi na likolo, pe Nzambe o vandi awana biso, pe kati na biso. Komisama na yo sanzola mana yo pote kolo lobike. Osalaki kolo na se na nguya bon Nzambe na yo. C'est par ta parole nden kolo yo lobaki pe biloko maso esalamaki. Pe yango nden kolo na moma oto ya komema la parole maloba na yo nkolo. Tikate maloba na yo epesa bomoi na bandeko maso bakozwa yango pe bakoyemba na mitema na bango. Eki ezala source vraiment ya mapamboliza na mbula oyo ekopeta na mitema na bango. Pote mitema oyo ezalaki ya kokauka etonda na mai etonda na balisiba na bomoi. Bele bongo papa na lola pambola vama pambola ndeko nyonso akozwa tango na ye tolibaku ya kolanda enseignement oyo. Ekele bongo kimbo pelo kumezonga na yo na kombo na tatambola pe Molimo Santo. Bongo amen. Bandeko na biso Nzambe tata a permettre biso na mokula lelo poto ya komema enseignement oyo bandeko. Enseignement oyo ezali kolobela ezala kaka na mokanda tokozwa mokanda ya Matthieu 5 des versets 21 kino na 26. Totangi mboye na kombo na tata mwana Molimo Santo. Bon, awa tokotanga na Matthieu toujours Matthieu 5, Matthieu chapitre 5 verset 21 qui on a 26 kola lobi boye. Totangi boye. Boyo kite baloba boyo kite balobaka na bakoko na boye na bakoko boye. Ko boma moto te oyo abomi moto basambisa ye na bazuzi. Kasi ngai nalobi na bino moto nyonso oyo ayokeli ndeko na ye tanda sambisa ye na bazuzi. Oyo alobi na ndeko na ye zoba basambisa ye na likita monene ya banganga Nzambe. Pe oyo alobi na ndeko na ye yo ozali na liboma ebongi batinda ye na lifelo soki ozali kokende na mesa ya Nzambe. Ozali kokende na mesa ya Nzambe mpona kopesa ye libonza. Pe oyei kokanisa te ozali na likambo na ndeko na yo. Tika libonza na yo pembeni ya mesa ya mabonza pe kende liboso koyokana na ndeko na yo. Bongo na nsima zonga pe pesa na yo na Nzambe. Soki moto afundi yo pe ozali kokende epai ya zuzi sala noki po boyokana tango bozali nano na nzela
soki te moto yango akopesa yo na maboko ya zuzi. Bongo zuzi akotinda yo epai ya basoda po babwaka yo na boloko na lobi na yo ya solo. Okobima na boloko te tintango okufuta niongo nyonso. Bandeko totangi bongo Nzambe azolokumu. Mena kozonga na verset moko awa eza plus important na verset 24. Toko bakolo azoloba awa na verset 23. Soki ozali kokende na meza ya Nzambe pona kopesa ye libonza pe oye kokanisa te, ozali na likambo na ndeko na yo, tika na verset 24 tika libonza na yo pembeni ya meza ya mabonza pe kende liboso koyokana na ndeko na yo. Bongo sima zonga pe pesa libonza na yo na Nzambe. Bandeko toki maloba ya tata Nzambe ndenge tata Nzambe azokoloba na biso awa. Alobi nini? Sokoza na likambo na ndeko na yo, kende nano sila nano na ndeko na yo, range nano likambo na ndeko no avant kopesa libonza na Nzambe. Sonta libonza wana kopesa kozala considéré comme libonza moko impur. Ne kozala pas recevable comme il faut devant Nzambe. Ndiango na va kopesa libonza si range nano mikaka ba promi ozali na ndeko na yo. Soki tina se un peu kola solo bana bisoke sokoza na likambo na ndeko na osala mbango arranger yango avant ke akindeko funda yo na bajiji ke bajiji bakanga yo basambisa yo. Pona nini tozwi enseignement oyo bandeko? Pona nini kolo na biso alingi tozwi enseignement oyo? Pona nini? Ezali moko ya oyo ya sujet oyo na ekomema lelo ndenge za mapesi tomema. Ezali sujet bakobengaka boloko ya molimo. Bandeko, boloko ya molimo ezali nini? Boloko ya molimo ezali tango yo obombi likama moko ya mabe osalaki na moto eke obombi yango na motema na yo ozolinga koavouer yango te. Tango ozolinga koavouer yango pe ozolinga koavouer mabe osalaki moninga na le secret, ozolinga koavouer yango te na moninga na yo. Nde yango esalaka ke moto aza na boloko ya molimo. Ozomona yango esalaka ke moto aza na boloko ya molimo. Ça veut dire que soki osalaki moto par exemple mabe, to salaka mabe moko boye ki mabe wana yo bombango na motema, ozwa makasi ya koavouer ngo ni na église ni na moto sala to ni na liboso ya Nzambe. Ozomona yango ni kosala kwa itero suko na kati ya boloko ya molimo. Tososo na bandeko yango ekosala ki etia moto na boloko ya molimo. Yango ba boloko ya molimo tokomona ngo par exemple ba boloko ya molimo. Soko mutaza na boloko ya molimo okomona keso mutaza na boloko wana ya molimo azali ekosala nini? Ekoza par exemple kozaka na besoin ya kosala eloko mo ozwa résister si quelque chose mo bo kozwa résister eloko wana te to eloko wana osalaka boye eloko mo besimbaka te. Neza ya cause ya boloko ya molimo oyo ozana yango ezoko empêcher osala résister eloko moko boye. Zoko sosola yango ezosala ki ya empêcher osala résister eloko moko boye. Mais ça veut dire soki olingo osala eloko moko po osala résister na yango eloko wana ezokanga yo osala résister parce que oza na boloko ya molimo. Mais boloko ya molimo ezali causé parce que oza na mabe moko osala to mabe moko osalaki obomba obetela moninga te, obetela proche na yo te, obetela ami na yo te, obetela compagnon na yo te, obetela mobali na yo te, obetela mwasi na yo te, obetela ndeko na yo te, obomba yango na motema. So ndenge obomba yango na motema bongo yango ndesiko mabe wana ndesiko batu ya milimo mabe grâce na yango nezo permettre siko bango bakotaka na bomoi na yo mpona koya kosalaka makambo mabe na bomoi na yo. Bozomona yango wana soko za na action moko boya mabe osala na sikala eloko moko bo osala na mabe ya kala osala
salaka na moninga eke moninga azalaki kokurante to moninga yebaka te ozwaka oyibaka okosaka otrishaka eloko moko boye nde yango wana esengelaka il faut koloba na moninga ke limbisa ngai te eloko boye nasalaki se eza kaka le seul moyen mpona kobima na boloko na yango bozomona nde yango wana tozomonaki nkolo oyo solobaka bokoyeba bosolo mpe bosolo kosala nini akokangola bino mpona ye tokoyeba bosolo sadike ntango tokoyeba bosolo sadike tokoloba bosolo ntango tokoyeba bosolo tokoavue mabe na biso epai ya mosala nzambe to epai ya ndeko tel osalaka mabe nde yango esalaka ke obima na kati ya boloko wana okangamaki na yango sadike mabe babombaka yango te c'est vrai que mabe misusu eza na kati ya nzoto na yo eza na kati ya motema ozobana kobimisa yango ndeni ekobebisa valeur na ngai ekobebisa identité na ngai ekobebisa image na ngai ozomona mais vaut mieux ke okota na bomoi na bokonzi ya likolo ke a cause ya eloko moko ezanga ntina okozangi kokota bomokonzi ya likolo ozomona nde la chose c'est qu'il faut kolibere mabe osalaki eloko moko ya likama moko ya mabe na sekele na ndeko tel na mobali to na mwasi tel il faut koavouer parce que mabe misusu mozongo obimisa yango ozongo avouer yango ekobandolokela bamotif aomoni ya soko lobi boye bakosala boye amoni soko lobi bakozala fiche comme ça non ndeko si mibeko ya nzambe soko avouer vérité obi par exemple pa ndeko momoni ndeko nasala ko mabe boye na dépasser yango na kosenga yo bolimbisi c'est-à-dire que olobi bosolo le yo nde ntango ozoyebisi biki nasengi olimbisa ngai nayebi nasala ko mabe boye nasala ki vraiment liyokilanga mawalimbisa ngai pardon et soki ndeko wana nde oza bongo dolobi oye déjà ozwi koboti courage ozazwi courage ya kotelema koya koloba na ndeko alimbisa eke soki ye aboyi kolimbisa yo c'est-à-dire que oza na boloko ya molimo oza na boloko ya molimo alors mpona kobima na boloko na yo wana il faut koloba bosolo kobimisa mabe wana osalaka oki koloba na par exemple na ndeko wana ndeko nasalaka mabe boye limbisanga na mabe nasalaka yo ezalaki ngam nasalaka limbisa moni na ezosula na moninga na yo alors po ke yo bima na kati ya boloko oyo ya molimo kota soki yo siko nde mo ndenge ezali yo kobima nde eza bongo yo deja oyo kovouer deja siko ye comme osalaka mabe yango ekangaka na boloko ye mpe siko fo alimbisa yo nde soki ye alimbisi yo nde okomona ale obimi na kati ya boloko wana omona makambo na yo wandosala efongwami bapome ndo dérange etiki kosala yo nde mbele pome eza aussi deuxième chose c'est que soki moto wana aboyi kolimbisa yo na nko biki mabe osala ngai eleki telema makasi ke na kolimbisa yo te c'est-à-dire que okokangama toujours na boloko mais boloko wana soki okangami ezodépendre lisusu na yo te siko nzambe ndeni moto azwi sikoyo nzambe nde moto akose charge sikoyo na baproblème ya boloko na yo wana parce que yo sengi ye bolimbisi ye sikoyo aboyi kolimbisa yo c'est-à-dire que yo oza lisusu nde na miso ya nzambe oza sikoyo innocent sikoyo ye nde sikoyo mabe azosala yo nde sikoyo ye sikoyo komikotisa nde na kati ya boloko na ye moko parce que ye aboyi kolimbisa yo bozomona nde yo bimi nzambe abimisi yo parce que olobi bosolo mais ye akangi yo quand même parce que aboyi kolimbisa yo nde wana sikoyo esengaka sikoyo nzambe nde moto ya kointervenir po kata likambo sikoyo ye nde mo aboyi kolimbisa yo ye nde sikoyo nde mpo akoma na culpabilité ozomona parce que yo oloba moni nasengaka ye bolimbisi mais ntango azofingi azopanzanga na balabala ntango azobebisa image na nga na balabala yo prome ezali te yo osengaki deja nzambe bolimbisi asoki likambo na nzambe te ozomona yo nzambe akobimisa yo nzambe abimisi yo deja na boloko nde boloko ye aboyi kolimbisa nde boloko wani koretourne contre ye moko ozomona boloko wani koretourne contre ye moko parce que yo osengi bolimbisi ye aboyi kolimbisa yo nde nzambe nde
mutu akoya kobimiso na boloko wana na par justice na ye. Ozomona nde yango wana bandeko ezali ka mpona komema message onkolo atie na mitema po toloba po toyoka tobika. Eza kolobela sujet ya makambo etali baboloko ya molimo. Nde yango wana c'est pour ça babiki bokoyeba bosolo kokangola bino. Yango wana Nzambe azosenga na biso ndeko tata to mama mwana jeune garçon jeune fille ndeko tout place tozali mpe nationalité na biso bipai to tozali ndeko boloko ya molimo oza na malika moko bozosala esimbaka te na vi na yo. Oza na eloko moko boye oatreprendre komona reki avansaka te parce que oza na boloko ya molimo, parce que ozalaka na mabe moko bobomba na kati eke mabe wana evandaka na kati na nde mabe ndenge eza bongo mabe eza eloko moko malamu mabe kotika na mabe soki ozobomba ngo na kati ya motema na yo ezolia te osomona e mabe comme eza na kati na yo ekebanda kobebisaka baprojet na yo to wana osala yango mabe wana mabe il faut kolongola ngo na motema. Alors moyen kolongola mabe na motema il faut koloba bosolo na basala Nzambe to bosolo na moto osalaki mabe osomona nde Nzambe tata akoya kobimisa yo siko na boloko na nde obima siko na boloko alo makambo na ekangamaki babiloko nde ekangamaki ekofungwama aleva porte ne efungwami ozomona nde babengaka yango justice ya Nzambe. Mais c'est comme ça, et la justice il y a l'écolo. C'est comme ça que les choses se marrent et tambolaka, la justice en Zambé. Et moi c'est pour cela que Nzamazo senga que ceux qui m'abaient, aux hommes na makambozo simbate, makambozo avancé de la vie. C'est dit que aux na kati ya boloko ya molimo. Ne boloko ya molimo parce que so bomba mabe moko na kati na yo, o sala na moninga. Ozomona, to sala na bato. Senga so monike ozozanga makasi ya kosenga ndeko na yo to teli moto bolimbisi bondela encore ebondela Nzambe akopesa yo makasi okotelema okende osengi moninga na bolimbisi mobali na yo to mwasi na bolimbisi ndeko na yo to teli moto bolimbisi même ata eloko yango mabe obomba na motema eza telema mabe senga na Nzambe bondela akopesa yo makasi et bimisa parce que c'est le seul moi parce que mabe wana kako yo bombi wana yango lezo kotisa milimu mabe na vie na yo ezo kotisa milimu mabe yango les apporte ezo permettre ba milimu mabe bakotaka pour ko bebisa la vie ya motu tel donc mona bandeko yango wana la vérité c'est que tant que ça mabe moko salaki qui na secret solo la moninga voilà na salaka boye ndeko na salaka boye mama to tata mwana to leki ndeko tel na saka boye limbisa ngai bozomona ipeki oza na contact na moto osalaka mabe wana te osalaka mabe wana oza na contact na ye te okena kokuta na basala Nzambe oyebisi basala Nzambe tala na saki eloko boye na saki eloko boye c'est dans cette manière là nde okobima na boloko wana bozomona osengi moto babolimbisi parce que mabe osalaka wana osengi bolimbisi mais ya boyi kolimbisa osadi ke yo oza sous coupable te yo oza sous coupable te oza déjà libéré mais ya kangi yo quand même na boloko parce que boyi kolimbisa yo c'est-à-dire que Jésus sans amener koya siko par la force pe bimiso na boloko wana omona yo bilimbisa na mais bina kolimbisa otel mabosala ngai omona c'est-à-dire que ye alingi otika na boloko mais Nzambe akoya kobimiso na boloko na force omona bandeko to oyo banga bato te pe to yoka mokili bato ya mokili solite omona nde ezalaki yango moko ya bansenyema oyo ya motuya Nzambe apesi po tososola toyoka tobika parce que Nzambe aza juste Nzambe azalaka na injustice moko te pe l'iniquité moko te pa Nzambe ezalaka Nzambe apesaka motu na motu tala na ye apesaka motu na motu mbuma ya mosala na ye so ozoni yokwama ndeko so ozoni yokwama c'est parce que osalaki mabe moko boye ne mabe wana peut-être ozokokosumona ngo tozomona kaka kiloko osala mabe te mais raisonner malamu mabe moko osalaka quelque part raisonner kota mabondeli senga Nzambe mabe nini nasalaka quelque part Nzambe akomema yo
ya kolakisa te eloko osalaka boesengi nango bolimbisi osenge bolimbisi tu afuwa yango ozomona ndene yango tososola bien ke nzambe azalaka juste afutaka moto na moto pri na ye sokomoni likama ezokomela makambo ezokomela yo servi ke pose ba bonne question na nzambe ozomona epere okende okanga bandoki partout ozomona ndenge ezali epere okokanga bandoki partout yango wana c'est pour ça ke nzambe azalaka juste nazobandaki nzambe azalaka juste azalaka apesaka moto na moto pri ya baerreur na ye ya bafoti na ye nzambe soki oloni bamanga okobuka bamanga jambo oloni manga obuka bitabe ezalaka te yango soki oloni bamanga nzambe akofuta bamanga yango soki omoni makambo ezokomela na vie eza parceke molonaki yango c'est pour cela que osengi bolimbisi osi repenti obiki na kobandela lisusu baerreur ya boye te ya tomoni komi mwasi oyo bamemaki devant yesu mpo babamba ye mabanga nkola liyokelaki mawalimbisa yabi kobandela yango lisusu te ozomona na chacun kasi na biso tosala mabe moko oyo tobomba bisaleli peut-être ozalaka moto ya kanda ozalaka moto moko boye kosupporte eloko moko mabe moko bomba pete omonaka yango kizaka normal meza mabe pete nzambe akorevela biki omoni comportement ozalaka nango wana eza bien te il faut changer yango wani mabe obombaka omona ya mabe so evai na kati ya moto ekobenda mabe misusu ozomona yango wana nzambe nalola pambola biso nzambe oyo akitisaki reine na ye na moki na biso avisite biso molimo santo avisite mwana na nzambe avisite et que Dieu le Père le Fils Saint-Esprit bavisite biso nyonso esika to tozali ke nzambe apambola bandeko tu bokozwa libakwa koyoka baenseignement oyo nzambe pena apambola touche mitema na bino apesa bino makasi apesa bino makoki ya kozwa makolo ya kotelema te monoko ya kofungola mpona koloba mpona koavue na ndeko na mobali to na mwasi to na ndeko mwasi to ndeko mobali vraiment nzambe apambola allez à bientôt.